L'amour de l'argent, dit la Bible, les racines de tous les maux. Ba o nyonso ba se livra kanango Bible zoloba bato marana ba tourment. Bande ko na ngai niveau makambo ezokendele mabe makasi so bato ba se repentir te. En tout cas na mikolo ezoya awa ezala catastrophe. Bande ko dossier ya Papi Mboma na mwasi na ye c'est du lourd. Ba matière ezala na ona ba YouTube mais non moi oyo année oyo eza makambo mosusu ba youtubeur vraiment ba oyo bavandisi bamba biso mpenza biso mawa biso yekasi bao bavandisa bamisisa bamamo international baesede mpa na bana ba hm bakolia bambongo na fe ya mwa oyo nayebi te so bandozwa ba 3000 bakozwa ba 6000 bandeko na ngai. Makambo eza sérieux, makambo eza grave, makambo eza minene, makambo eza mabe. To salaki émission ya Papi Mboma 2 jours passés. Par rapport à la vérité ya makambo libala na ye. Bandeko makambo ezo bima se ko bima, makambo ezo bima se ko bima. Premièrement, poto ke malembe. Moi personnellement tana yokaki sango yo kande na yebisa bino na live ke moi ngai pa na ngai eza elo moko te ya esengo ou encore ya kosepela du genre que matière ekoti ndenge ezalaka nde ba youtubeur bazalaka na langage wana tozobeta lisolo boye non ezali elo mo ya malamu penza te babiloko ba divorce oyo ya kitoko te e ba vie ya ba makambo ba intimité libanda boye e honoraka te so bo moto ezali en tout cas ya makambo bato bakosepela nango te à moins kozaka mutu moko ya ndenge po sepela na ba makambo boye. Moi, ça m'avait dérangé. Curieusement, chose étonnante, les amis, bato balobi non, Papi Mboma zui. Et là, on le kelinge ezake, même mibali, bino boyebi so mwasi asala infidélité, bino boyebi so mwasi asala infidélité, mibali nde bazalaka, to pe nde bakomaka, mais nga na kamwe, mibali balobi Papi Mboma zui. Pourquoi? Parce que balobi, la loi d'Italion, bande boyebi loi ya talion bande kolikamo na œil pour œil, dent pour dent. Balobi mabala combien Mboma boma. Basi mabala combien Mboma lala. Preuve, lisolo ya etolo mona ye. Muto abimisa ngo ezali parce que libala ne kufa likola Mboma. Na kanda moni ke pape ke bala mwasi mususu yango asala eloko wana. Balobi ce que nous m'aura semé le moissonnera. Et ça lit bien parce que alona ki fwa buka. En passant, il y a un lobana balandi MDGD TV. Bandeko, makome ezo senga na biso. Soki ezo dépendre ka na biso. To sala na kimia na bato nyonso. To sala ngo. Bible ke plus loin lobi poursuivez la paix. Maman, papa, zala bien na bato. Baloba mabe po na yo. Me bakuto na mabe wana te nzamba o défendre yo. Mais so mabe ba oloba pona yo, eza kati na yo, na ebite, nzanya ko défendre yo. Imaginez mutu o viva kame, o tika babilo mobo na mitema bato. Un jour on s'est retrouvé na embuscade. Nana ko épargne akobikisa yo. Tokangi parenthèse, bandeko, bozala bien na bato. Bo evita ko sala mabe. Parce que lobby ezala ya nzambe. Vie il y en a des surprises belées. Évitez de faire du mal. Évitez de faire du mal. Moi, j'écris peut-être que les gens vont compatir. Parce que moi, ça a trompé. Mais bato balobi te azui. Parce que ça, la mambouana. Navandi niangabi. Vraiment. Bande ko toleki. Kande na ebisibino que dossier o eza terriblement terrible. Ba vérité zoko bima du jour au lendemain. Du jour au jour, ba makambo ko bima. Ya somo ozo saba kake na matoi. Tosi to betela bino lisolo ya Papi Mboma la mwasi na ye. Bazalaka kibo chéri depuis bo mwana bakoli ndenge ezalaka. Baboya na bazonga na baboya na bazonga na bino bobika destin ndenge ezalaka des fois. Mutu mususu bo tambola ne parcours mulai mususu ta musu petit na ti na suka.
et na kozonga na monko bazonga na esali ke et mema bango ti bisika bakomi mwasi akomaka na zemi et mobala monique a honoré bakomi ensemble bandeko makambo minene mpona bato bayebi te Joël parce que moi to beta masolo ndenge to bandelelaki yango na bandeli na oyo liboso eza te faute de temps mais toloba essentiel mpona bato oyo bayebi te Joël o mwasi ya papi mboma atrompe papi mboma na ye aza ex na ye chéri ne mpe ya bomwana ndenge ezalaka kaka mais malheureusement mwasi ya Joël aza petite ya mwasi ya papi mboma donc yaya na mwana mwasi wana azali camarade ya Mani Lola donc mwasi ya papi mboma certainement bandeko bozo comprendre donc akoka kosala yango te parce que eza neti abimi na mobali aleki na ye boyebi biso baafricaine ndenge tohonoraka kimaster kindeko ezala ya manche longue cousine aza leki na ngai donc eloko esali mabe mpenza yango wana mais baverité bamakambo ezali bandeko na ngai baverité bamakambo ezali sans toutefois toloba bacomportement misusu ya papi mboma maboko makasi akipaka mwasi na ndako te wana totiango na mopanzi eyana na importance te na minute oyo mwasi abanda kovivre bareje mwasi abanda kovivre humiliance boyebi biso bacongolais nde tolobaka donc humiliance so oyebi humiliance elingi eloba humiliation mwasi abanda kovivre humiliance na ndako humiliation bareje non seulement ça et tout ana ya rare ezalaka so osimbi mobali mokongo pasi aussi bien na nsima te surtout kontan fo ekomeka te osi ayi mipanzi te mais ezalaka mpenza nini bandeko mwasi aye kopiége mobali yango toyebisaka bino récemment nasali baémission je vous ai expliqué ke batelefone oyo bomonaka badevice so laptop o nini tala ezalaka na basekret te soki baconfidence je sais pas moi kokanisa te ke non tu es sécurisé surtout bino bobombaka bavideo na bafoto bamitakala ya baintimité baconversation moko nga nayebi ndeko moko na mboko ya Londres awa amoyembi ayebi ordinateur mais amwana mwasi kopalangana te akota na compte ya moninga na ye moko akaptira ba message moko intime ya moninga wana ça fait déjà quelques années mais ezalaka abomba yango donc boyeba biloko babarando parce que bayoka na penza pe sute eza te ke azwaki mot de passe na ye non ayebi ordinateur ayebi bamama na obetela bino bosala baventure te eya na bato mosusu baya na bagrâce moko boye babotama na bamayele moko boye j'ai une amie na Angola bakabwana papa ya mwana na ye ça fait plus de 5 ans mais azalaka à la page ya vie ya mwana mobali wana eza teke babetelaki masolo parce que bamasolo misusu donc eza kutu masolo o mutu akoyeba te o alongolisi mwasi zemi ayebi moko mosusu nayebisi me pourquoi ozongai na papa mwana otalobi wana mobali te pardon azobondelanga mikolo mais jamais aotolongolisa fille moko zemi 3 mois passé ngabi yai moko ayobetela alobi te baconversation tout asolanga nazala nango nayebisi me tu fais comment ayebisi aseki abi na ngai na connecta téléphone na ye na ngai depuis tant tozalaka na nde tokabwana etikala koma salela peka même numéro donc nazalaka nango kosalaka baventure te mwasi atelecharge nayebi mpe ndeko moko na Angleterre awa libala euti okufa kala mpenza te mwasi atiela eloko moko boye na telefone na ye esali ke aenregistre baconversation nyonso ya bamakango mobala bando owanganaka abimisela ye kaka record atiela ye ta moto afungola miso na monoko tala surtout bino bato ya mobulu mibala mobulu ya bandumba bibeta bokolapa bandeko mwasi papi mboma nzoka nde enregistraka mobali bandeko makambo na oloba mino ya makambo somo ya makambo minene avandisi ayebisi nde eza boye na comprendre sikoyo le pourquoi ya balolenge na yo ya bacomportement no na kati ya ndako j'ai tout avec moi. Je ne peux pas continuer avec un homme qui couche avec d'autres hommes. Et puis, la façon de vivre là, en tout cas, il y a libalate. Il y a libalate, il faut que nangai. Tellement mobile mona que ma bibi libanda, azaina chouate. Abonde li mwasi.
Il paraîtrait, moi si abimaki même abimaki akendaki pour quelques jours ou quelques semaines, mon bala zongi ça y est. Aebisi, écoute, je t'achète une voiture dans son bureau pendako. Mais bon bangai, to vanda ande to vanda, moi ça bina okokate. Déjà pour ton information, quand nasi na zongi le ex nanga mo boy. Atangele na kombo ya le monsieur oyo. Donc, eza eloko sikate na mato ya papi mboma. Asala juste semblant. Asala juste semblant. Mais avant to koma wana, tanga ebisi yeke ndenge eza boye. Et simbate, nasi na zongi le ex nanga mobala ebisi, je te permets. Mais sauf que ko betela nde mutu le solo te. Ni ex na yo ayeba. Que ngana tolere na permettre yo mais nazo comprendre yo oza mutu wana nzoto wana mai na makila okonieka na yo na ye ya problème te mais nga bomba ngai parce que soko bimi na ndako et ça mabe et ça bien te moi c'est ebisi papa obima na ba homme politicien obima na ba pasteur a minene ya mboko yo omona te que même notre vie est en danger parce que tout normal barosa ba bosoto aboite et ça clair que baza na kati occultisme siko ochanga wapi toi na famille toi na bana oh non t'inquiète a calmer ye ndenge zala kaka donc bino do benga manilo la ndumba faut quelque part eza ya yete aligné mobali il voulait couvrir l'homme et l'homme lui avait permis akosa naï moi si nde ya mobalo bano bimana yende mutu tanga découvrir ba vérité a pandi garde et a tchaki bango en conférence a bengi papi mboma tie mo sina conférence a tie mobali ni moko en conférence donc en fait c'est comme ça nde eloko emiliaki papi salaki esone preuve tango asali bongo asiliki abimaki na ndako atiki mwasi na ndako yenda kendaki pourtant c'est lui l'homme ye mutu afutelaka ndako ndenge na yoki lelo oyo il paraîtrait bandeko ya papi mboma babimisi mwasi na ndako mais papi n'était pas d'accord à sepeli ta lobi kobimana ezaki juste pour que calmer ba nerf a calmer ba tension ba esprit ye na mwasi ne balinga babongisa bango pourquoi ba kobimisa libanda donc na minute oyo toyebi te libala ngo eza to eza te mais na ndimi pete ke ezala déjà na bandenga ba niveau ba vérité ya makasi bozo bima libanda ezali sérieux bandeko na ngai so nga na yoloba makambo bino boyebi chaîne oyo eza pour l'évangéliser peut-être bana nzambe mususu bakoyoka basali na nzambe mususu bakoyoka baomona nga neti ke non na osala mabe na koloba te parce que nde tokumisaka ono il faut kobomba bolumbu bolumbu esi ebimi libanda bolumbu esi ebimi libanda moyen kobomba ngo eza susu te ya même pas moyen de couvrir soki ezalaki ata na kati ya kaleson ça va mais eza mpenza keno kaleson elongwe donc boomona tacle batutu bamoni bawololi basupporter bagani même wow donc eloko ya kobomba awa eza lisusu te eza te mabe bakima yango te mabe baproblème baafrontaka yango tellement eya bamakambo esi ebimi elobami eyokani ce que nous pouvons faire ezaka koya koexpliquer le pourquoi j'ai dit ça par rapport ya basali na nzambe oyo baza cité na kati ya bamakambo parce que bakombo ezotanga me ngai na kotanga nanga bakombo awa te ngai na kotanga bakombo awa te na ba oyo balobi ke mboma bimaka na bango na ba émission mosusu na babato mosusu batangi bakombo moi je cite pas les noms mais sauf que je vais expliquer aux enfants de Dieu pourquoi ya bamakambo oyo parce que na loba yango tout le temps nous devons préparer l'église pour l'enlèvement mabe soki bimi au nom de l'église boko recouvrir en côté vous devez expliquer le pourquoi ya mabe balobi ndeko abimaka na bahomme politicien abimaka na bapasteur ya minene bakombo etangami pour votre information lelo ka pendant que na ose émission o Pero Louar aza na direct na chaîne na SPL na 20h a dénoncé Mukuna parce que Mukuna kosele makambo alobi azwa ko dénoncer homosexualité ya Mukuna. Vous croyez que ça coïncidence te et a coïncidence te a ko dénoncer kindumba ya Mukuna bon évêque déjà toyebi na biso mamba homosexualité c'est vrai bato belé peut-être bon ça la surpris par rapport à babato misusu na bakombo misusu parce que moi qui vous parle naebi ya mabe ya minene ya makasi koleka pendant que je parle là
je me réserve. Et je me réserve. Je me réserve. Je peux confirmer makambo. Et je peux confirmer ça. Mais, et qu'est-ce fait l'homme, Moutoua Jean-Baptiste Katana. Et le manque à prudence. Mais néanmoins, tu reçois ba Nzambe, ba comprendre. Bandeko, makambo eza grave. Makambo est minene. Makambo eza terrible. Je crains pour la vie de la sœur. Bon, na évité, mais bon, Nzambe ka sunga. Nzambe ne mutabate laka. Quelquefois, le malheur est bon. Ba makambo e bimi, ya na tina. Nzamba na posa bikisa ba ama. Ba papimbo ba am o il faut ba nimela pe Yesu. Ba to faut ba bongo la mitema. Nzambe asimba mitema na bango. Par rapport à tout ça, parce que Nzamba andenge bela benge la bato, Nzamba benga bato mso na nzela ya pasi, na nzela humiliation, na nzela ya ba problème, na nzela makambo ebele. En tout cas, ngalo sambo na ngezali, si peuvent se repentir et koza malamu, tous ces clics là, tous ces gens là. Nako bandele suko continue koloba n'enviez pas bato bo sepela na bango na musika bazana ba via salite boko kokate boko ndimate boko lingate balobi azala mwasi ya Shabani record wana etanga mi pe loba mi vraiment na ba direct belé alala ananda kuta alala epa ya Shabani bon il y a na bango il y a problème te mais ici nous évangélisons, nous voulons que les gens puissent recevoir Christ. Donnez leur vie à Jésus. Bandeko nanga n'enviez pas. Bato bo sepela na bango na musika. Botala to beti masolo ba tiktokezo ba kufia ba vie mbangu. Ba vie mbangu. Ya vanité de vanité, tout est vanité. Maman, toute vie est vie. Et ça la ranango elo côté. Wana mutuka likelele ya zana jeep soki ya 100 000. Et ça la ke lo côté. Olati montre 5 livres, sope 2 livres, ya alati Rolex ya 1 million, bino nyonso boko tala kaka R, et ça la ke lo côté. Bozo kende quelque part, ya mati na business class, soki na first class, soki nini, yo soki na balesheki, kuna soki avion eziki bino nyonso boko kufa. Soki pe ekei boko koma bino nyonso na destination, bozo kende boko koma na même R. Ma TV esalaki eloko te bandeko toloba na munoko nini. Pour échapper dans makambo, tu as besoin de Jésus-Christ. Car il y a des gens qui comblé vide, on n'a pas repéré ce kimia. Oza na attente. Apôtre Paul a oloba, je sais vivre dans la disette. Je sais aussi vivre dans l'abondance. Moi, Nzambe acceptaka réalité telle que Zali. Mabeto malamu, bozuito to pasi, kolela to koseka kozanga to ma parce que Bible zoloba, Dieu fait toutes choses belles en son temps et la Bible dit que chaque chose en son temps, il y a un temps pour pleurer aussi un temps pour sourire ou encore pour rire. Pas ezalaka éternalité. Ba mesana na pas si pété, nzamba nzambe. Nulle part et comment miete. Soro nimeli ye souvenir aux la souffrance de malheur kakate. Il y a un temps pour tout. Nzamba pambola rapé. Les amis, je ne suis pas millionnaire, je ne suis pas riche, mais je viens de quelque part. Ko comparer vie na passé dans lelo na za mieux. Et na ebi que lobi na ozala mieux ko leka lelo, c'est ça la vie. Bandeko na nga bon vie akate bato ebele boko sepena bango na musika balala ka bapongi te. Oko mona mutu mobali azalaka mobali te, asi akome eloko mususu sauf mobali. Toloba makambo, toloba na munoko nini nzambe sunga bana yo. Likambo ya basali na nzambo boyoki na kati awa boyoka bakombo na ba émission misusu, moi je cite pas. Et makambo oyo ekokamwisa te pona mutu atanga a Bible. Pona mutu ayebi nzambe ekokamwisa te. Mais pona yo otanga a Bible te. Pona yo peut-être ata musuma nzambe ngo meka esimba te ou encore ozala desi parce que ba pasteur bazongisa bo basala bo etala. Yesu alinga zonga e. Yango moni Satan azosala nyonso eza na pouvoir na epo a décourager bato pona nini objectif eza moko yo kotali felo. Yango tango yo kilikama mosali na nzambe na ba scandale eningisaka yo te. Déjà pour ton information, mutu nyonso mibenga mosali na nzambe mosali na nzambe te. Ebele bomona wana ya bakombo, ah, eza balati nde kombo ya mosali na nzambe me batikala kozala bango basali na nzambe te. Pourquoi? Simplement parce que posa na bango ezali bakangela bato porte à lola. Tango yoko yoka ke mosali na nzambe asalaki boye,
au découragé, au kitisi Bible mon pandi, ozongeli Beaufort, ozongeli ba préservatif, ozongeli nyonso oto yebi ya mabe ya mokili oyo, Satan a gagné terrain ba beti maboko balongi yo. Na mukolo suka, ekozala justification te yaya, okota lifelo, mutu akosa yo te. Au contraire, mutu o abetio libaku, ta musu ako se ressaisir na tango suka, parce que Nzamba est souverain. Ceux qui mutu a se repentir sincèrement, Dieu pardonne. Mutu asumukisi yo, lobby, ata musu arozwa grâce ya kosenga Nzambe bolimbisi. Opportunité wana, ya kosenga Nzambe bolimbisi. Okamwa, omoni na lola yo keli felo kezika. Yango mama, yango papa, tango yoki scandale na koma musela na Nzambe dérangera yo te. Au contraire, epeso sous courage à oluka Nzambe. Au contraire, epeso makasi à persévérer. Oui, ça fait mal, mais persévère parce que ça les a individuel. Apôtre Paul a oloba soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus-Christ. Naebisa toujours ba tout ceux qui yeso sumuka. Ceux qui yeso sala ba bêtise sala. Soko yoka na Bible que yeso kweya kana ikobo na Marie de Magdala kweya. O ndenge yeso banoki na kolia na ndako ba Marthe na Maria chaka Marthe zemi sente parce que yende ndakisa na biso. Babenga biso ba disciple ya Jésus-Christ et non ya bato. Tozala ba disciple ya baserva na Nzambe te tozala ba disciple ya Yesu. Do yo bengami otambola neti Yesu et non lokola mutu songolo pakala et non lokola mosali na Nzambe songolo pakala. Mais otambola lokola yé maître na yo. C'est ça la bonne nouvelle, c'est ça la parole de Dieu. C'est ça la vie chrétienne. Bandeko makambo za ba scandale ya ko sakana nango te. Quand on a que moi je peux confirmer ces choses parce que na bien belé mais na déontologie oyo ya musalo tozo sala surtout à musalo na Nzambe on n'a pas droit de venir divulguer ou dire des choses oyo ekoko scandaliser surtout koko esaba kondima batu on n'a pas droit ce qui to loba eza à cause ya oyo eloba mi pe ya oyo emonani na miso batu yango moni na lobaki mabe bakima yango te baafrontaka yango ntango buzoba to likambo songolo pakala ebimi na kombo ya église to na kati ya église ya mabe bokoki kopakola yango mafuta te bokolekisa yango te ke non omoni te totika to non parce que bato bayoki bao bamoni bokolongola yango na mitu na bango te bokolongola yango na makanisi na bango te. Au contraire, il faut boyande bo expliquer bango yango na ye ko expliquer bino Yesu alobaki N'attends souke ezala batu bakoloba na ngai que Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai point connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il y a des gens qui font des miracles. Il y a des faiseurs des miracles. Tangana bi jeune prophète moko ana gaz, ana grâce. Et là osala nga pasi yangwana. Na sepelaka nepe, na la na pe ba matei na ye parce qu'on a ba profondeur. Mais quand les batongo bazala na bango azeli na etali akoki na ye ko patienter te ko zelata Nzambe ake ko compromettre na moyine ndeko wana Nzambe na ebite na lo Nzambe utiliser ke ndeko wana asangisa Nzambe mais ba miracle ti kota ke osakana te na ministère na ye a prophétiser ka jette avec précision wana ngo yidete. Mais moi le Seigneur m'a montré clairement comme ça, clairement, que basubasma et makamususu et anzambete. Bolo banini, bosani. Faites très attention. Révélation est à la personnelle. Yango moninga na encourager batu ko luka nzambe ko yeba nzambe. Tel que vous me voyez à Nazala pe bébé spirituel. Balaki sanga pe ba alphabet ya maramba nzambe. Mais lelo oyo si on a commis, on a défendre tel que je le fais là, je parle de Christ tel que je le fais là. Et ça parce que na lingaki, na kotaki mozindo, na lukaki ba apprendre ngaka te mais lobinga pe na ngoma ko apprendre. Parce que mission soit que ba apôtre to pe ba disciple. Ezali ko sala ba nation mobimba ba disciple. Donc yo pe faut okoma na stature parfaite. Ya Yesu Kristo ndenge Bible zosenga na biso to peso lo bala biso na livre ya Ephésiens. Maman papa, tanga ka Bible, attention so comprendre te.
Baliboso biso nyonso totanga ba Bible totanga lokola journal hein. On n'a rien compris. Mais le par la grâce de Dieu, on a le passage, Natangi, Jean 3,16, quand on dit tant aimer le monde, il a donné son fils unique. Enfin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je peux t'expliquer ça. Parce que pour ça, Nezalaki et Nzamba est assumé. Parce que place pour ces Nzamba Salaka. Hey, take this and go, please. Go. Mama, papa, sambelaka mingi. Malheureusement, yo balukela koka nzambe. Yo tindaka bambongo na Congo ba kotelo ba jeûne prière. Toi-même, tu es incapable de prier, de chercher Dieu. 10 ans, 20 ans, 15 ans de vie chrétienne. Mais tilelo, osakaka bébé spirituel, et à Sony, et à Mao, et à Passé. Ba oko sabino tendene. Ba oko tisonda kutendene. Scandale rolembiso tendene. Or moi, nanzambo alenda. O ayebi o atanga Bible ayebi ke na tangwa suka ba faux ba rozala ebele kutu koleka etanga amona makambo oyo epesende kutu courage pe makasi ata esale pasi mais a osenjela po ayebi ke bozongi na mwana na moto eza kalate. Mon frère, ma sœur, la Bible dit que le retour de Christ est imminent. Cela veut dire Jésus reviendra. Yesu akozonga. Ata lelo te liaya Yesu akozonga. Soki pa zongi lobi te liwa ekoya eko surprendre yo. Okende wapi. Parce que la finalité de toute chose, ya makambo nyonso ezali ou soit enfer ou soit paradis. Nyonso bozo monawa etikala nango. Mutu moko te bakunde na mbongo, mutu moko te bakunde na mituka. Ndeko nanga mobali, ndeko nanga mwasi. So tangi na 1 Corinthiens 6. À partir à 9, pardon, 1 Corinthiens 12. Qu'est-ce que je raconte? Bolimbi, c'est 1 Corinthiens 6. À partir à 9e verset à 12. Voilà. Bible zolo balabiso ba injuste ba ko hérité bo kontina likolote. Ba bandi ko tanga ba injuste ango. Ba tangi ba homosexuel. Na version semer au monde apenda ba komi homosexuel. Oza mobali, momi komisa mwasi. Pona bisengo mokili oyo, yeba koza ne sikate c'est le temps. Nzamba o condamné yote, a blâmé yote, mais ana posa obika. A capable o kangola yo, ya ozoni so mobali. Ndeko mwasi, okoma muta misapi, okoma muta lolemo. Romains 1, soko tanyango mobimba. Ezolo bela des femmes qui ont abandonné l'usage naturel, bakena contre nature. Ba lesbienne bokomo na nzambe te. C'est écrit dans la parole de Dieu. Ba ivronne, ba bakisi. Ba tangi, tanga ba passage wana. Ba lakisi, ba adultère, ba omo na nzambe te. Wa mobali obalo wa mwasi obala me obimaka libanda na yakobomba ma yakobata ma omo na nzambe te. C'est le temps, repentez-vous. Bobongisa mitema, bobongola mitema, pardon, donnez vos vies à Christ Jésus. Yé muta rendre yo capable, peu fort. Ya ko résister, liboso mabe. Ya ko boya mabe, mais ya ko sala malamu. Mama papa, yana batu. Ba boya compromission, ba lalanzala, ba kufa na bango te. Nzambe apambola bango, atombola bango. Yana batu, ba loba non na mabe, bazali, pe ba continuer ko vivre. Atana ba difficulté, mais la vie continue. Mais ba la pongia kimia. Au moni monde wana tala yo kanti ke non ezalaka so ekikuna ba peso mbala moko mbongo puis après bando dondo nango de trompe toi ezalaka souffrance muto kosa ote parce que c'est ce que les gens croient ya nzambe zo umela ou encore ezo simba te na zo bongate na moni ana cha mutu bakata mama cha mutu o bakata o regretter nini etindaki ngai. Est-ce que au sala constant ba musicien minene Namboka na biso, tolobela Congo, ailleurs te, tolobela Congo. Est-ce que osala constant namboka na biso? Tangelanga musicien nino oyebi ya munene. Oh moi n'est pas comme un musicien munene bazate. Vous savez pourquoi? Baboya kapé baboya bana ba kota na mambo na po anini. Parce que ba ya ko découvrir que réalité c'est l'homme susu. Et la vérité te. Ngana ebi kala, ya wana mwana moke. Mukomsu grande sœur nanga moko abetela lisolo ka ona congé na Kinshasa biso tikala na ba Congo
asala connaissance na mwana pepe kale mwana ana kimaka epa na bango bisika bando vanda aye okima na tata mwasi na bango akomo vanda na pourquoi parce que azali na posa komo sa musique papa na bango alingi te et tellement ya linga eka yango il est obligé de ya kokima papa na ya kolonga place papa na zaki. Pourquoi le père a refusé? Parce qu'il a dit que monde wana ya monde mususu bato bo enviaka bato baza élevant dignité bato bo mona minene ba politicien bato ba média ba journaliste ba bato makambo ebele ba passer a minene bozo mona généralement encore majorité basi balia bambuma ba fruit défendu mbuma veut dire fruit défendu basi ba kota na ba monde occulte baza su bato rolanda te yango bomoni na ebisaka bato église bakenda yango te na loyenge base conférer na mosali na nzambe te na sentiment parce que azavi à quartier parce que a bogar po akata nzela na mutu lokola lumumba po apembe anzoto mike molai. Fais très attention, tu risques de rater l'enlèvement likolo ya église ozokota nazo bano maamba solo parce que mafuta au Bible zo décrire na psaume 133 oyo ko uta na mutu ya Aaron et kitana bilamba ya bato ba bénéficier na mafuta ezo uta na mutu et si ozo yangana soki onction eza ya salité tu seras affecté et tu seras étouffé. Maman, papa, pour se confier dans mosel na nzambe, pour que ne batia maboko, pour que l'église songolo pakala. Prie Dieu, demande à Dieu. Nzamba orienté yo. Parce que ndimela ngai e belé soto lobito tangela bino ba kombo bo finga bo ndimate. Pourquoi? Parce que na apparence na bango batikala opesa ndiste ke bazala ya nzambe te. Yango makomi ezolo bana Timothée qu'ils auront l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire na ote otika kindumba menga mo ndumba monene na ote otika moyibi menga mo moyibi monene na ote otika masumu ngamo muta buzoba muta masumu. C'est ça. Motema mutuka nzambe muto ayebi oye bomba mika nzambe muto ayebi yango mwana nzambe fotambola na révélation. Mukilo bomona bandeko na ngai makambo ezali ya kosakana te ya mabe so bafungoli miso kosenga liwa ndeko ngana okebi soka sala ngele vie auto otikango. Il faut préparer éternité na yo parce qu'après cette vie musu ezela biso sko vie wana poza la malamu na vie ozali oya lelo nde il faut préparer ngo. Tu dois te rassurer que tu as Jésus. Non seulement tu as Christ, mais obangaye. Kobanga nzambe veut dire qu'honorer. Qu'honorer nzambe veut dire kotosaye. Koyibate, oyibite. Kofingate, ofingite. Kosama bete, osalate. Mais quand tu le dis chrétien ou enfant de Dieu qui est dans l'église, mais na mambo mabe tu te retrouves. En tout cas, mituna. Soki lobi rozala wapi. Bandeko, tokomi na biso ko chité. Ba vérité ezo continuer kolobama na kati na mukuse faute de temps na loba ina limba émission za milai makasi te s'il faut tozonga to ya koloba lisusu tokoya mais eza mawa pe pasi koyoka ba maamba boy komona ba maamba boy que le Seigneur nous épargne. Omona mutu mobali kitoko ozo kufa ozo lula me makambo eza wana nzambe tata nzambe nzamba lola omona mwasi kitoko me makambo eza wana yaya so balakisi yo mabomba mi nkolo que le Seigneur nous aide. Botika kwa mviaka botika bilula lula mukili oyo ya makambo ebele nzamba pambolaka na ye. Mutu esalinga na pasi j'ai très mal à la tête. Nzamba pambolelanga bino. Tokomi na biso na suka. Abonnez-vous, likez, commentez. Quand à moi la moni mino mbala sima tozonga susu. Si photo pesa so ba détail. To le bela so ba piste mususu. To le bela so ma mususu. Tokoya tokoloba. Tokobakisa robakisa. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.